Mbote 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 bandeko na nga mi bien-aimé dans le Seigneur, napesi biso mbote na kombo ya Yesu Kristu, na kombo ya Tata Nzambe mokeli na nyonso, mokeli na biso, mokeli ya likolo na se tika kombo na ye ekumama, ye nde mokonzi na nyonso, ye nde star na biso, ye nde espoir na biso, lobiko na biso eza kaka na Tata Nzambe, tika kombo na ye ekumisama. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Nazan et Seigneur, on peut s'abisso sous message papa pesi a pesi biso bana na e bana Congo. Papa pesi biso message ala kisinga makambo oyo ko sala maponyo so papa la kisaka asalaka la kisaka ngo en avance. Na temps marqué, na temps oyo ya lingi, na temps oyo ya tiaki sala mandeto komona makambo e bandi ko salama. Ala kisaka biso nanu bana na ye nini ye alingi kosala lobi asala keloko moko te sans alakisa bana na ye secret na ye makambo ya bombi po asala aza malamu mingi tika papa na biso azwa lokumu naza na esengo na message oyo epesi ngai esengo lisusu epesi ngai lisusu kimia mpona kolelela papa ntango nyonso azali kopesa ko rappeler biso ba promesse na ye ba promesse o papa alakaki biso. Donc, à rappeler nga lisusu po kolelela papa mikolo nyonso kosambela mikolo nyonso c'est normal. Faut ka to sambela ta papa prometaki mais faut to koba na kosambela. Tika papa na biso azwa lokumu. Na sengi na pesi merci susu na papa na biso po na bomo ina bino me bien aimé ba bino bozolanda message na ngonga oyo boza na santé ya malamu papa bateli bino apesi bino nzoto makasi ya kolanda message pe ya kozela ba promesse na ye kozela tangu na ye ekoka azwa lokumu. Lokola na lobi papa la kisinga makambo moko makambo ekosalama makambo alaka biso pona Congo ala kisinga ngo le 6 ezalaki donc le 6 avant-hier ala kisinga ngo avant-hier makambo na ndoto naza kopesa bino o nyonso papa apesi ngai me liboso to banda totika nanu ngonga o na kati ya maboko ya Tata Nzambe batela biso bino batu boyamba message nanga na na message to pesa ye lokumu to pesa ye place a batela biso banda ne bandeli ti na suka to bondeli na kombo na Yesu Kristo papa to pesi yo merci to zongisi lokumu epai na yo tika ozwa lokumu tika ngonga o papa epesa yo gloire ezala ya yo kombo na yo nde tombwa matata mokeli na nyonso yo nde toye mpona lokumu kombo na yo kopesa kolakisa na peuple na yo kolakisa na bana na yo te eke olali pongi te pe obosani biso te bana na yo obosani biso ba congolais te obosani biso ba africain te obosani bana na yo te tika lokumu ezonga pai na yo zala na biso banda na ebandeli ti na suka batela ngai moto na memi message oyo na makila na yo Yesu Kristu pe batela bana na yo nyonso bakolanda message oyo babatela manasa loboko na yo nguya tika molimo na yo tata esunga nga na kopesa message oyo exactement ndenge opesi nga yango po lobi na maloba na yo moko te abakisa to alongola na oyo lobi olobi alakela mabe oyo azoloba makambo lokuta na kombo na yo tika kombo na yo ezwa lokumu molimo na yo esunga ngai pe esunga bana na yo nyonso bakoyamba message oyo na discernement na comprendre eloko nini ozoyebisa biso emema message oyo yo moko nga nazala kaka instrument oyo utiliser mais yo moko ozwa esika tata na molimo na yo na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà mes bien-aimés ndenge na uti koloba papa apesi nga message moko alakisi nga message pona mboka pona Congo na le 6 na butoa le 6 bien-aimés dans le Seigneur Nzambe loko azolingo yebisa biso eza ko rappeler biso makambo ayebisaki biso oyo ngai moko personnellement asina partager yango me na ndenge mususu o papa lakisaki nga mais o papa lakisi ngai lisusu na butu ya le 6 oyo pona ngeza kaka ko confirmer ngai makambo oyo ayebisaki nga pe oyo ayebisaki biso pe oyo ekomami oyo aloba na maloba na ye eza kaka confirmation lisusu na oyo aloba na biso mena confirmation na makambo o papa lobi ezali ezolakisa biso temps nini tokomi Nzambe alobaka na temps soki tokomi na temps moko boye Nzambe alobaka na biso ke tozokoma na temps oyo
tant on a ebisaki bino na pesaka bino maloba wana na pesaka bino promesse wana ekomi pembeni tant wana ezokokisama tant nazopesa message oyo tokocomprendre tant wana maloba nini papa alobaka tant nini tozokende kokoma nango tika papa azwa lokumu donc nazokota na message oyo papa apesi na butu le 6 wana na lali mais bien aimé dans le Seigneur nazomona tokomi na ndako moko boye ya monene nalobi tokomi po tozalaki bato ebele bato yango mosusu nazo reconnaître bango te namoni bana na ngai bato mosusu bazalaki wana mais bato mosusu oyo bazalaki wana nakoki komona mpenza bilongi na bango te mais tozalaki bato ebele na ndako yango tozalaki bato ebele ezalaki ndako ya monene alors nalobi monene ezalaki vraiment lopango ya monene ndako ya monene tovandi na kati ya ndako wana en tout cas nga nazalaki occupé na ezalaki vraiment atmosphère moko ya normal na kati ya ndako wana atmosphère moko ya bien ya kimia voilà sikoyo mais bien aimé dans le Seigneur eloni nazomona sikoyo neti na libanda ya lopango neti libanda ya lopango wana place tozalaki espace moko ezalaki wana espace ezalaki sikoyo na coin ya lopango donc toloba neti lopango ezalaka 4 carrés non soto kati mabele ezalaka toujours 4 coins d'accord sikoyo na coin moko na coin ya lopango na coin nango sali lokola mwa partie moko ya mabele sali lokola mwa rectangle na mwa coin wana kaka ezalaki vraiment coin partie moko ya mokie na coin wana mokie bato moko boye sikoyo baye bato yango ntango baye topesi bango donc topesi donc ngai na bato tozalaki na bango na kati ya lopango donc na consentiment na biso topesi bato wana esika wana bavanda topesi bango mo esika moko mokie ezalaki wana bavanda ezalaki neti mwa coin moko vraiment coin ya lopango na suka kuna topesi bango bavanda wana mais bato topesaki bavanda wana mais bien aimé dans le Seigneur bazalaki ebele en tout cas bazalaki plus de 10 na kotanga na ndoto nanga nombre na monaki bazalaki ebele c'était comme une famille nombreuse bazalaki ebele bazalaki papa maman neti bana bazalaki bato ebele et bato ngo bazalaki nani bato ngo bazalaki mindele ezalaki mindele topesi bango esika wana bavandi sikoyo nga na telemi na otala bango nazoba bato yo bazovanda esika oyo vraiment bakovanda yango ndenge nini eza esika moko vraiment mokie eza esika moko bato ebele bongo bakokovanda te donc eza esika moko minime mais eza kaka esika oyo tokokaki kopesa bango c'est comme si na ngai na bato tozalaki na ndako tokokaki kosala plus te eloko tokokaki kopesa bango kaka yango wana mais bien aimé dans le Seigneur nzambe oyo apesi nga message oyo ntango apesa nga message wana ye nga moko na sentir na motema na nga esalaki ngai pasi komona situation ya bato wana bato namonaki sikoyo ntango baye bakoti na esika oyo topesaki bango bavanda sikoyo neti papa oyo azalaki papa na bango c'est comme si c'était ezalaki papa ya famille wana avandi sikoyo c'est comme si atambolaki mingi c'est comme si azalaki épuisé c'est comme si alembaki avandi sikoyo ntango topesi bango place wana c'est comme si enfin bazwi mwa esika ya nalobi be mwa esika ya kovanda mpo bazalaki ebele esika wana bazalaki entassé topesi bango quand même mwa esika ya kovanda sikoyo avandi mais bien aimé dans le Seigneur naotala sikoyo papa wana na elongi nazotanga désespoir na elongi ya papa wana nazotanga pasi papa wana apase donc nazomona makambo nyonso tu bauti koleka nango na elongi ya papa wana baproblème nyonso bauti kosurmonter ti bakoma wana naomona yango na elongi ya papa wana bilamba na ye c'est comme si alata pantalon mais pantalon ngo epasuki makolo na ye ezalaki na ba poussière te mais ezalaki na neti bapotopoto omoni potopoto soki emateli moto après ekauki soki moto anyati neti bamai ya potopoto sikoyo ekauki na nzoto na ye ndenge esalaka sikoyo moto yango aza mondele
siko boyebi mundele soki bilambe pasuki ye bapotopoto emati na nzoto na ye ndenge akomaka sali te. Image wana mundele akomaka nango na moni sikoyo mundele wana ndenge wana, et toute sa famille était comme ça. Mwasi na ye atelemi na sima wana, bana pe baza na bango nyonso tu bazalaki na état moko pitoyable, bazalaki na état moko ya pasi ezomonana na miso. Papa ngo avandi azotala siko vers biso place tozaki nga pe na telemi nazotala papa wana na comprendre nzamba faire comprendre ngai nyonso siko nazoyoka maloba oyo mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que na comprendre loro nini ezosalama. Mes bien-aimés dans le Seigneur, na ndoto avant na lamuka nazoyoka nzamba azoyebisa nga boye. Nayebisaki bino mundele akokoma mutu mwindo, mutu mwindu akokoma mundele. Nayebisaki bino mundele akokoma mutu mwindu akokoma mundele. Mais bien aimé na le Seigneur na lamuki mba mona pongi. Na bimi na ndoto wana. Vraiment, malgré que nayokaki passe na motema pona situation na mona ki mindele wana bazalaki nango, mais esengo esala nga na motema po biso nazoloba nanu part na biso avant na kota part na bango. Nzambe alakisi ngai part oyo ya bombelaki biso. Enfin tozwaki part wana. Mais bien aimé dans le Seigneur nazolinga na pesa bino discernement o molimo atata pesi ngai. Na bimi na ndoto wana na yoki o nzamba yebisi ngai na moni pe oyo alakisi ngai. Nzamba zo faire comprendre ngai ke maloba oyo alobaki ke mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu. Mais bien aimé dans le Seigneur nga nazalaka te. Tango apesaka ngo na mosali na ye alobaka nga nazalaka te. Nga nazalaka na ngate. Na yeko yokango kutu na yokango kaka kala mingi te. L'air na komo salela nzambe na komo s'intéresser na makambo nzambe nde na yeko yoka makambo nyonso wana nde nzambe akomo talisa nga pe makambo mboka na nga na yebaki yango te na yebai na makambo wana te pe na yokaki yango na munoko ya motinda minaye. Mais na vivre yango nzambe alakisi nga ngo siko ndenge ezali ndenge ko salama. Mes frères et sœurs, makambo toyokaki na sango salama. Toko vivre yango na misu na biso. Nzambe zolingo yebisa nga boye ndako wana nga na monaki ya monene wana. Eza ndako na biso, eza mboka na biso. Ezo représenter mboka na biso. Ezo représenter biso ba Congolais. Ezo représenter biso nyonso. Donc ezaki mboka na biso. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que parti au etika ki libanda wana, et ça parti au papa tika ki biso to pesa na ba étranger. Oui. Nzambe a confirmé nga yango. Makambo nyonso Nzambe aloba ata moko te kolongo eza solo. Na vivre liloba wana oyo papa lobaki, oyo atindelaki biso na mosakoli na ye na mosali na ye, na vivre yango na misu nanga. Parti wana eza ya ba étranger. Siko parti yango na moni yango pe ndenge to pesi yango na mindele. Mes frères et sœurs, parti wana o etikaki libanda to pesi na mindele wana ezali ndenge to koyamba mindele ba étranger na mboka na biso. Mes frères et sœurs, nazo sebino makambo nga na moni na misu na ngai. Mundele o tozomona eza ba sujet moko na koloba ngo pamba te. Eza genre na ngate. Ya koya koloba likambo oyo na yebi te na moni te. Eza genre na ngata mokete. Et puis ezara même souhait na ngate. Mais eza souhait ya Nzambe. Tolinga te esa mabongo. Muto azomona ngo neti peut-être que lelo biso maloba o Nzambe alobi moko biso to ko discriminer neti nga na komo discriminer. Et osala nga mawa po azobosana mutu mundu azokanisa keza discrimination azo renier maloba Nzambe. Eza souhait ya Nzambe. Nzambe alobi esa mabongo. Pe muta ko balusa ngo azati na moni ona misu na nga. Ndenge to monaka batu mwindu bazomona pasi na bamboka mususu na moni yango na mindele me baye na eta wana na lobi bien baye na eta wana na mboka na biso na lobi te ke biso mto komisi bango bon ta musu na bolingwa Nzambe biso kutu to traiter bango bien po na okaki compassion na okaki mapasi na bango na motema na nga na okaki pasi na bango na sotala bango boye musoko za na motema ondima batu bazala bongo te. Malgré bango basala biso ba boma même ya ebele ba humilier biso na ndenge nyonso.
mais oh nzamba zoka na kosala bango eleki. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça la biso mo ba congolais passe et ça la biso mawa et ta wana ba ozana na moni on a misu nanga azaina bilambe pasuka nzoto salité donc ezo mona ke ba moni maite na nzoto des jours et des jours si pas des mois makambo oyo ko salama modèle nzamba ko kwesela bango ba ko koma tellement par terre que ba ko koma na situation wana nde tozokende boye tozokende vers l'accomplissement ya makambo oyo ya liloba oyo tata nzambe aloba. Donc biso bana nzambe to se préparer po tozokende vers prophétie wana tokoyamba ba étranger na mboka na biso un jour eza kala mingi te soki nzambe alakisi a confirmer azoyebisa nga makambo oyo ezosalama makambo oyo ekomi à terme eza lokola mwasi aza na zemi aza na pasi ya kobota il faut temps ekoka bandeko mosusu bazokanisa babia nzambe alobaki kaka nzambe yango alobaka kaka mais bien aimé dans le Seigneur ngai na yebi nga na ndimi nanga naza na patience wana nayebi ke yosalama ndenge nzambe aloba ebele makambo atindaki na mosakoli na ye na mosali na ye alobaki ebele tomoni yango tomoni makambo ebele nyonso presque alobaki yango mpe tovivre yango tomoni ebongo oyo wana esalama te pourquoi Esaïe 55 alobi na biso nyonso oyo abimisa na monoko na ye ata moko te ekozonga epai na ye sans esala mosala nango nazopesa biso maloba oyo papa apesaki biso par rapport à message oyo nano na Esaïe 14 na Esaïe 14 papa azoyebisa biso exactement makambo oyo alakisi nga na ndoto nazotanga mokanda nzambe mpona ateste makambo oyo nzambe ye moko alobi na biso boye natangi na kombo na Yesu Christ. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Les étrangers se joindront à eux. Et ils signeront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans les pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Et ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, et le bélibiso nyonso, car passage oyo, ezebele, Esaïe oyo, ezana révélation wana, et belé soto côté na livre Esaïe 61, tout le monde a makambu ya mboka na biso papa et biso clairement, makambu oyo ko salama ba événement oyo ko ya. Donc, nzamba lobi na biso clairement, ba o ba retena ki bana na captif, ba ko zala bango mo ba captif a bana na ye. Soto tangi biso mo na ndaku to zui tonto kiti, to partager pe mbale belé ba passage oyo pe bandeko mususu pe basala nzambe pe belé ba révéler déjà makambo oyo ba prophète ya nzambe o nzamba zo pesa ba message ya mboka baza kokota na to komi déjà na période oyo donc tozo zela kaka accomplissement tozo zela mukolo nzamba baki lelo nde ko salama donc yango nzamba zo yebisa biso toza makasi na prière mais bien aimé dans le Seigneur makambo oyo zo salama na mboka na biso bitumba oyo bazosala biso mais bien aimé dans le Seigneur eza makambo nzamba yebi eza makambo nzamba yebaki ke osalama tozo passer période oyo nzambe alobaki na biso yango nzamba zoke na biso pas à pas alobaki na biso po tozwa deuxième indépendance tokozala humilié alobaki kongola kozala humilié makasi akomona pasi makasi souffrance kozala makasi batu bakokufa ebele ayebisaki biso yango tozokende na komona période nango ezosalama nzamba alobaki na biso ke il faut que makambo nyonso oyo alobi ekokisama makambo nyonso oyo alakaki biso il faut esalama eza maloba na alobi ekoki kozonga te humiliation wana yango tozomona
Mais bien aimé dans le Seigneur ezaki lobi, je pense, nazo bondela. Namoni misu nange se lokola bakangi yango na makasi lokola beti nga photo lokola flash. Namoni mokonzi na biso na Kagame. Namoni bango mibale bazo tambola penza côte à côte, donc bazo tambola ensemble. Ko tambola ensemble na ndoto spirituellement elingi koloba makambo ebele. Ko tambola ensemble na ndoto elingi koloba makambo ebele. So pe tozongi na mukanda nzambe. Mukanda nzambe ezoyebisa biso bato mibale bakoki ko tambola esika moko te soki baza d'un commun accord te. Bible mukanda nzambe eyebisi biso bongo, ndo maloba nzambe eyebisi biso bongo. Donc ayebisi biso ke avant botambola esika moko bokoba na kotambola ensemble, fo bozala na likanisi moko, fo bozala na boyokani, il faut bozala d'un commun accord. So bozala d'un commun accord te bokotambola esika moko te. Alors ngai na kobondela nzambe mingi, na kotuna koposer ba question na papa, apesi ngai réponse wana. Na mikolo eleki asayebisaki ngai ke na pesi bino nyonso po nini bozo senga nga eloko na sina pesa bino. Na kabolaki message wana. Alobi apesa biso nyonso. Tozo continuer ko senga eloko asa pesa biso po na nini. Na partager ba message ebele ya mboka. Donc nzamba faire comprendre nga que en fait toza na guerre te na mboka na biso na Congo, mais bazo agresser nde biso, c'est différent. Faut tout ça à part de choses. Guerre ezelo comme ça, guerre ezelo ko la Russie na Ukraine. Russie a beti masasi, Ukraine pas beti masasi. Bazo zong sa na masasi, wana nde guerre. Bato baza na guerre bakoki ko tambola ensemble te nde nzamba zo yebisanga. Bato bazali na guerre, bazo yokana, bakoki ko yokana te, bakoki ko tambola ensemble te na moni yango na misu nanga. Na yebi o nga na yebi. Nazo meka ko transmettre ko yebisa biso bandeko nanga ba congolais ke to bondela to zala na révélation ya vrai, to zala emporter te na vent moko so balobi guerre biso to ke guerre so balo non basala bato bazala na guerre batambolaka esika moko te. Donc nani loba par là ke bazo agresser nde biso, bazo bomande biso, to sa na guerre te, bazo beta nde biso, bazo bomande biso. Po na nini? Po biso moko batambusi ya mboka bango moko batiki situation wana esalama. Po na ba raison bango moko bayebi. Elo ngai par na ngai en tant que mwana nzambe o nazo sambela po na mboka na biso, po na batu nyonso na ba dirigeant. Nzamba touche mitema batu nyonso to. Nazo yebisa biso ba congolais biso to yeba yango ke mutu ya ko sauver biso eza nango dirigeant mboka te, eza nzambe. Eza mutu azo tambusa mboka te, eza tata nzambe ye moko. Ye muta ko sauver biso, ye muta ko kangola Congo ye moko na tango oya tiaki. Donc to bondela po na nzambe ayoka mawa ya milimu oyo ezokufa pamba. Pour en fait guerre ezate me bazo bomande biso, toza désarmé, toza na arme obunda te, toza na arme te, toza na minduki te, soi-disant embargo, toza na arme te. Arme na biso eleki ba arme matériel o bango basimbi ezaka kombwanza kaka Yesu Christ. Toza na ba arme obundela te. Donc toza na guerre te. Comment toza na embargo, toza na guerre, nani azobunda na nani? Entre ta ba konzi ya bamboka wana bazo tambola na bango ensemble. Il faut to sosola, il faut to yeba ko comprendre makam. Il faut to yeba ke to komi na leur moko nzamba zo senga biso repentance. To reconnaître nzambe na biso ke yende mutu aza na makasi ya kokangola biso, ya kokangola Congo. Yende photo belela po abimisa biso na situation oyo. Na lobite eza différent, hein? Na lobite ke toza na droit ya ko revendiquer ba droit na biso te. Non 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 non. Na uti même kolobango siko ke nzamba lobai nanga pourquoi bozo senga nga eloko na sina pesa bino. Pourquoi bozo senga elingi ko lakisa bo récupérer o ya bino, elingi ko lakisa ke bo telema bo revendiquer ba droit na bino.
Justement, Nzambe alobaki na partagé qui message wana. Ça fait des mois. Donc, bo telema bo joua bo arraché eza ya bino. Même na Bible tomoni bana Israël basara ba guerre. Samson Nzamba pesaka esuki milai ka rapoza na makasi ya kobeta ba Philistin. Tango ba Philistin bazo kotela bango, Nzamba zo telemisa Samson lobi ale sasa bango. Mais nazo kosa te naza ko inciter mutu na NT nazo lobelo ko mwa mabete naza na kati ya liloba Nzambe. Naza na kati ya liloba Nzambe. So to tangi histoire à Samson makasi wana Nzamba pesa ke pwani. Prophétesse Déborah atelemaka pona nini abunda bitumbati na Bible. Po bazwa victoire na vallée ya Beraka nani Nzambe atelemisaka. Atelemisaka mosali ne mwana mwasi. So to tangi na Bible ezaka bitumba ko wela mabele. Batu bazo récupérer mabele na bango. Nzambe pe na kanda abimisa bana Israël na Égypte azongisi bango akoti bango désert po bakeye na Kana. Makambo esclavage, makambo komonela baninga, makambo kobotola baninga mabele bandaka le bandi lelo te. Jamais mwana Nzambe premièrement osambela raté. Oyebi Nzambe te, olingi kotambola na repentance te, olingi kotambola na kobanga Nzambe te, olingi ba distraction kotala ba video ya mitakala komela masanga kokende ba concert batondisi stade kotala ba théâtre après OK olali bombo kano ekanga mandeni na obundela soko zana makasa kobunda nde musute bunda ata na losambo bunda ata na prière biso bana Nzambe Nzamba lobi to fukama kobondela mes bien-aimés dans le Seigneur eza facilité. Vie à prière. Et ça facilité. Et ça facilité. Kutu bandoki le bakenda oloka. Basala on a facilité ke bana Nzambe. Bato bazana na vie consacrée ba ibi makam na zoloba. C'est pas facile. Donc makasi Nzamba pesi biso za ya kobuka mabolongo fo Nzamba peso makasi ya kobondela. Ya ko jeûner ya kokota ba prière. Pour la kisako makambo ya kobanga ya kotambola na sanctification. Mais yo mwana Nzambe olingi mboke kangwama obondelaka te olukaka Nzambe te ozo kende pe ko bunda na maboko te ozo article 64 pe bosalaka te révolution pété bozo réclamer pété so ba sali concert naza desi na bana Congo ba renier Nzambe ba renier maloba Nzambe ba kotonda na stade ba kota concert siko epesi biso nini et si li concert toi bana Nzambe mais toi ba aveugle te toi ba aveugle te koza moi Nzambe za oza zoba te eza oza zoba te moi Nzambe au contraire za mayela za intellectuel o kangola mboka no ndeni Nzambe o kangola mboka wana ye moko puisque bana na ye na mboka sur place bazali kosala eloko moko te pona o kangola mboka bavandi na bango na sima bato. Alors biso tozo bondela oyo aza makasi ata na musika acha loboko na epo akangola mboka maloba oyo alobaki esalama espoir na biso eza na Nzambe pe muta okangola mboka wana eza Nzambe moko makam nazoloba en tout cas na inventé lote to moni ndenge na étonnement na biso tokanisaki bana mboka na biso na passion tozomona baninga bazokufa na ese ba koboya kokende muziki wana meto moni ndenge bakenda otonda kuna yango Nzambe azosenga biso repentance Nzambe azosenga biso repentance pourtant Nzambe okangola mboka oyo mes frères et sœurs o Nzambe ayebisinga ebele bakomona yango te ebele bakomona yango kaka na musika me bakoprofite nango te bakomona na misu me bakolia yango te pourtant Nzambe azoloba azobenga biso liboso na repentance azosenga biso oyo azosenga biso tosala me toza kotosa ete tozoyokela ete alors ebele bakomona kaka na misu bakoyoka ngo na sango po Nzambe akokangola mboka na ye e aponi ba oyo ya poni po atambusa bango na kokangola mboka na ko restaurer mboka na biso ekosalama naza na kondima nango ekosalama. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, message Nzamba pesinga ina mimi la biso lelo
yango wana nayebi ke eza message oyo ngai moko epesi nga susu esengo epesi nga susu makasi ya kocontinue mpo soki nazobondela nzambe azoya kolakisa nga nzambe azolakisa nga makambo azosala ezopesa nga susu makasi ya kosambela na ye mpe komemela bino yango bien-aimé mpo epesa bino susu makasi ya kosambela epesa bino bocontinue kosambela na sens wana donc bolemba kosambela te mpo nzambe na biso aza na contrôle ya nyonso aza na contrôle ya nyonso ya situation nyonso ya mboka na biso mais tolemba na kobondela te to se repentir eza kotika mabe oyo tozosala mpona makasi ya bomoto tokokango te nzambe alakisi nga ke bitumba bato tozoloba bazosala bitumba baotambola nzela moko donc tozala vraiment mayele epesa biso mayele natiki ngonga oyo nyonso tuna maboko ya nzambe tata oyo bakozwa message oyo bokabola na baninga boteya baninga boteya bafamille boyebisa bandeko oyo baza pembeni ntango mosusu akolanda message oyo te oyo nzambe azokana kosala liloba oyo alobaki ekomi pembeni me tomona yango mpo koyoka message boyo eza nango mabe te mutu nyonso akoki koyoka yango me oprofite nango mpe ntango ekosalama mpe omona yango ovivre yango mpe ovivre yango mpe nzambe na biso azwa lokumu natiki biso me bien-aimé dans le Seigneur pour na message mosusu elandi na pesa ba message au papa pesi biso azwa lokumu soki azongi te mokonzi na bakonzi o akoya kozwa bana na ye soki azongi te Yesu Kristo na biso na koya kopesa ba message mosusu etikali vraiment kimia na mabota na biso kimia na mabota bandeko na nga nalingi biso mingi na bolingo tata nzambe au revoir.